La famille et le Libotanangai. Et c'est un mingi ya représenter biso lisusu résidence oyo ya kitoko oyo awa na commune ya Ngaliema. Donc résidence ya bien ndako ya kitoko ana commune ya Ngaliema et awa toza na commune ya Ngaliema précisément na Ngaliema Mbinza Ozone. Donc pona ba oba yebi Mbinza Ozone awa toza na commune ya Ngaliema na Mbinza Ozone. Donc résidence to ekotala lelo eza na dimension ya 15 mètres x 25 soit 375 mètres carrés. Nandak o eza liboso na biso ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et na annexe o eza na gauche. Na yebi ke toko décortiquer yango lisusu mais avant tout nde to lobaka to meka mpe ko tambola na lupango po to mona lupango ndenge ezali et parking ndenge ezali pona ba oba ko zala intéressé. Donc le lupango eza na ba fleurs, le lupango eza bien et le lupango oyo ça fait quelque temps et chamina marché bat bazo vanda te mutu aza awa aza juste bon abimarane tongo azonga pokwa yango boko remarquer na lupango moi ba makasa moi ba fleur ekoli na moi désordre. Donc et aussi mutu akozwango moi ba petits travaux ya mikie sur ba fleurs peut-être sur moi banzete moi ba arrangement mais en tout et surtout le pango eza très bien et très propre. Donc wana bozomo na lupango ndenge ezali et lupango oyo na lobi toza na commune ya Ngaliema na quartier toro wana toro basima mais toza na commune ya Ngaliema na Mbinza Ozone. On le pango tolobi eza 375 mètres carrés soit 15 mètres x 25. Donc pango eza bien les cas tous au monde et le que changer te eza kaka boy. Donc tu auras image ndenge le pango ezali yango tozocha. Donc ndako oyo eza liboso na biso eza il y a 3 chambres, salon, cuisine et puis na ba salle de bain et eza pe la toilette à libanda eza na sima na biso place totelemi awa. Donc bozomona moi ba matite koi ba makasa koi. Donc et c'est juste moi misala ya mikie pona moi propriété ya lupango. Mais la carte ndako en tout cas ba travaux eza vraiment ébelleté. Donc au bomona eza lavabo et longette na gauche où ya grise eza longette et en face na biso nde na lobaki toza na annexe. Donc annexe ya mwana eza en face na biso et na droite na biso awa nde entrée ya ndako. Donc entrée ndako yango wana tokota na kati totala pe na kati ndenge ezali tolobaki eza 3 chambres, salon, cuisine, salle de na ba salle de bain et puis eza na toilette ya libanda et puis juste bomoni annexe ezali libanda. Donc a to na kati ya salon na biso yango yo et puis tokota la cuisine tokota na ba chambre et du côté prix le pan on a biso oyo babati yango na prix à $130,000 à discuter na le bien. Donc le pan oyo résidence oyo babati yango na prix à $130,000 à discuter. Donc pour na ba oba rosa intéressé dans le bien bati yango na prix à $130,000 à discuter. Donc pour na ba oyo rosa intéressé wana to mona sa tozokota sikoyo na ba chambre dans au chambre liboso ya ngoyo mon ba chambre est propre, salon est propre et eza porte ya deuxième chambre eza moi semi occupé et na droite na biso awa eza troisième chambre oyo eza occupé. Donc mutu alala na kati et puis a toi na salle de bain ya couloir. Dans salle de bain yango oyo eza na couloir. Donc si tu comprends bien le pan totali ndako totali eza 3 chambres, salon, cuisine et donc bilo nyonso eza au complet. Dans le prix il y a le pango eza $130,000 à discuter et dimension eza 15 mètres x 25. Le pango eza na commune ya Ngaliema na Mbinza Ozone. Donc bonne chance d'abord aux intéressés. Merci beaucoup. Bye.